Mama Lina Selukembi, esiko zali. Mama tono teko na wenza selemba biso mibale. Esiko zali yako zalu kazu na yo. Yako zwango ponga na banda kimia na la lisusu te. Na la lisusu te ko raisonner kaka. Yako zalu kazu no pa mama. Yako zalu kazu na yo. Yaka parole Mama Lina Selukembi. Yako lukanga na wenza selemba unatika la kana wenza selemba utilelo. Oyo zalu kazu na yo unatika la kimia. Pardon de kolange siko zo landa ngai so landinga na TV oyo na chaîne yaka yo zo likaso. Mais tant on va ndaye kopesa oyo loko a sorte que un jour oki ko ezana ba répercussion mo mabe na vie na. Ebisenga lote papa so ebisenga nenga na simba te. Nenga na zo te betela ngali solo mo te ko mabe ko na likaso wana. Nebika de ba Congo ba mama ba Congo ba tsaka ba pipi ba muwa yo ngape na tsaki. Ebete ko komela nga boye papa. Ebaki te bosunga nga papa ne pambate abo bosunga nga. So komi 0 heure papa ngandi na so na komi ka 0 heure. Omona nazo se sentir na kati cimetière. Ke ba yebisa nga cimetière oyo za ya Kimbantseki non na koma muti. Non kina ta cimetière na tena na bomo yebo. Non surtout ka boye. Ndoto. Non, mais la boy. Et ils ont répété, donc, et quatre ans après, ils ont été kabilo, on peut n'attendre qu'à Missou. Ils ont souffert ma castine hier, c'est que nous avons commencé à l'équipe belé. Nous avons la balle en angaï. Les lois sont là qui font, on a coûté le cas du papa non sandé. Ou bien, on a payé le cas du papa. Non. Et papa n'a pas ordonné, papa n'a payé. Il y a une logique, monsieur Zabou. Maman. Biso tozali ko yamba bino pour que ceux qui likambo zali to transmettre pas waza concerné azo nende kwana na wenza selemba apesa kinga le kazu apesi le kazu apesi nga le kazu abiso pombongo ebunga kayote pomona kamileki esenga fo kozala leloko le kazu natina saki papa le kazu alata na bwaki yango na 12 heures. Na 13 heures, on monte au Kanasaki. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, Gérodon et Ofouré au Moulin, clin des spécial à Gédéon, l'œil, pourquoi pas Corneille. Alors parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino.
C'est un honneur. Nous traversons déjà l'année 2026 puisque nous avons dit au revoir à l'année 2025. Aujourd'hui, en plein janvier 2026, comme vous le savez, nous souhaitons que cette année soit vraiment une année si meilleure, une année qui nous apportera bonheur, succès, grâce, paix, comme nous l'avons toujours souhaité. Vous nous suivez partout à travers le monde. Ozolanda biso, ozana Bunagana, ozana Ishasha, ozana Itebero, ozana Mwenga, ozana Lubutu, Kisangani, ozana Beni, ozana Bukavu, Goma, Uvira, ozolanda biso parti à Tanzanie, Kenya, ozali kolanda biso na Nigeria, ozolanda biso na Angola, ozolanda biso na Paris, ozana Belgique, oza na États-Unis, oza na Australie, partout à travers le monde. En tout cas, nous vous souhaitons rien que le bonheur. Alors, nous avons les différents produits disponibles ici chez nous. Alors, si vous êtes intéressé, que vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous à travers ce numéro qui est affiché et vous serez servi. Prenons la pub. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oh ça va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habite Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Imneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, un honneur comme Naïf Saïbino Kieza et Sengo à travers ce grand magazine Vérité et réalité comme c'est écrit derrière moi. Aujourd'hui, on va incarner cela avec, à travers des histoires incarnées, comme je vous ai toujours dit, nous aurons le temps de suivre ceci avec beaucoup d'attention. Alors, Yozo Lanabiso à travers le monde, Yozo Lanabiso partout. Et Gozala intéressant, tant Yozo Lanabiso Nabo Kebi. Après que Lanabiso Nabo Kebi, Nini Okosala. Si vous êtes concerné et que vous avez une histoire qui vous ronge, vous avez une réalité que vous avez traversé, ou ils allaient déranger yo, les longs y a parcours y a vie na yo, ko hésiter au contacter soit à travers le numéro et au cocu ko soit orientation. Si c'est un problème spirituel, on pourra te recommander vers une ligne et cocu ko sungayo ou les cas na délivrance. Ceux qui allaient problème ou ils allaient corronger ils allaient corronger. Nous allons partager cela comme histoire et bandeko bazo la nabiso bako meka ko proposer yo piste de solutions afin que ozala kimia mingi susu koleka. Lelo spécialement nazana esengo ya koyamba ndiko na biso ya mwasi na eto meka un peu ko partager eloko ezali ko ronger o ezali ko tungisa ye eloko nini o ya connaître eloko nini o azali ko mona ke esengela ki a partager na biso lelo. Pour la toute première fois na bien na plateau na biso ya vérité réalité à une nouvelle tendance télévision. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Santé boni, maman. Ok, papa.
Nazomona déjà na koyoka yo ke oza penda moi faible. Nini ezotungisa yo? Kambo ebele ezotungisanga papa eza lisolo ya molai pena. Eza lisolo ya molai. Lisolo ya molai. Nga natekaka na wenze ya Selemba. Natekaka banda oteka bandembi. Teka bandembi ninga na moko ye akotinga na Likelemba. Na kati ya wenze place na kati ya wenze ya Selemba. Na bandi okota Likelemba wana na kota na mi moko ayebisinga fond yo za nango esimba te na poa na yo. Eza fond mo ya mabe. Faut changer fond. Atalaki nde na liembongo ya Likelemba. Naliaki $1,500. Po zepe ya Likelemba tondosala po 1 mois moto apesi mbongo bien. Nelia mbongo wana ekokoma na ballon. Omo kata bilamba. Maintenant comme on kata ballon wana papa. Nasoma ballon $150. Nazwaka $160. Mbongo pinezo mona na te. Yo zo kotsa mbongo ezo dindaka na place ozo bénéfice. Olena bénéfice ya malunga kaka $10. Ezo pesa pena te mileki yango pena ndenge ye a expliquer kinga. Mileki bando pesa te. Sine kovanda kamana nga wana aye kubenga nga. Ndeni yo mbongo ezo matate nga banga pena mbongo ezo matate. Mbongo na nga neka na zwa kibongo ba mileki mo na zo zwa do soki na selo ka dépense sili na zo bomba te. Donc bino na kati ya wenze na kati mo mke mama. Bino na kati ya wenze ti botika ka wana bo beta quand même lisolo ya ndenge nini commerce na bino ezokende. Oui. OK. Nazana mina obete na lisolo ne commerce ezokende. Amso akoyebisa nga sala boye. Mayela bo mwasi nde to bomba kaka. Mais nga nazo bomba te nde na meka ko betele lisolo. Nde ko wana na wenza Selemba apesaki nga likazu. Apesi yo likazu. Apesi nga likazu abiso mbongo ebungaka yo te. Po mona kamileki esenga fo ozala eloko likazu. Na tina saki. Abibombango bato bamona kango te. Ezaka na kati ya saki nga pe na bomba. Mais yo bangaki te quand même ke nini muto abike apeso kaka likasu obomba na yo likasu wana. Yo wandoka likanisi mabeza yaki te sima na. Ficheka te loko mabete papa. Na ebika likazu to asombi na bukoko ye moka ye kopesa ngango. Na ebika asombi onka na bukoko ndenge ezala totia ne ba mama musu ba mama Kongo ba bomba ka ba biloko na basaki po ba yiba mbongo te. Ne ba na sens wana. Nde toyoka kene bato mosusu obiki to po bungisa mbongo mingi te okozwa bisusu pilipili ozwina mungwa osangisi sika moko en tout cas ta mutaza muta esprit mabe ya koyiba ko moya mika yo ezate yango nga pe nazwa likazu wana na bombaki to na bandi osala bongo nazoteka bien makasi nazoteka bien et au moins ce changement est passé ba 1 mois nazomona pena oui mais ta kwa 1 mois ne leki na mona siko mabe ya makasi kuteka kutu solo bi kuteka nazoteka na nga bien mais butu nde nazolala te nazozwa pongi te so tokomika 0 heure nga pongi kata donc nga 0 heure nalala te. Bon mais quand on expliquer biso parce que surtout solo bi ke ozoteka na yo mais so comme 0 heure olala te expliquer biso na olala te ndenge nini yo mo nde okati na oka pongi bi olala no sous to condition ba pesio to ozolala te pona nini so comme 0 heure papa nga nde nazo na komika 0 heure omona nazo se sentir na kati ya cimetière pe ba yebisa nga cimetière oyo za ya Kimbantieki donc na koma ngote non kinata cimetière ana te na bomo yebo non surtout ka boye ndoto non mais kala la boye ezo répéter donc ekata nga pongi nazoteka bilo mpe nateka misuni donc ozolala okomi kolota yo na cimetière ya Kimbantieki na Kimbantieki ozoteka ekomi lokola wenze mais yo ozoteka misuni na ndenge so ozo raisonner ozotala ekozala misuni ya nini omonaka misuni kaka ya moto banyama kaka namona bato baleka pa na ngai pembe bato moko kaka basigne moko ya bilembo bakufa
Mais au moins bango ka bato ba yebisa ndongo teka besoin na kati cimetière. Non surtout ka boye. La muki. Non là il répété papa. Ils ont répété et kozonga na wenzeka wana parce que tekaka. Na mekina ta la muninga nga wana. Na moni suti papa. Na moni suti. Mais bisinga da sa longa na wenza selemba. On est que le sila kaka bongo ya longa na wenza. Donc il y a que likaso ba pesa apesa eza likaso to mona likaso ka bato asombaka te. Eza likaso mususu travailler na monde occulte. Ya monde est-ce que comment il ça là que au gagner mbongo siko. Papa likaso na ta na boaki yango na 12h. Na 13h no mono kana saki. Kana saki oyo chaka. Kana saki na ngana tekela. Ata na changer saki. Likaso wana kaka. Kandeza le kaza ya mai bongo. Ekaukaka te? Ekaukaka te likaso wana eza bien papa. Ekaukaka te. Nazoyeba te likaso wana papa. So euti wapi we memeli ngai 0 nazozwa pongi te. Ba mistunga nazomona nesi na na zamba bazolanda ngai. Nazo comprendre te. Mais est-ce que ozo peut-être à kobeta lisolo quand même au partager na mutu pour ba quand même ce qui cause la likamu nini ou soit na wenzi wana ozai quand même yo moko te cause la pem su camarade na mino moko mususu ba pesa ep yango ep mususu asima yango ame kampe ko partager na yo ya yebisa ngata ngapesa ngale kazi wana abina pesi eloko ya mayele ko betela mo mutu te ona laksa ngo mutu nyoso ti yo na lakisi yo otova no bien ko laksa ngo mutu te na beta pe lisolo wana te na beta pa mutu te kandi na zo luka epe na moni ete ona le kazi na ye. Mais na côté commerce makamu ndenge nini ozo continue côté ka malamu nazo teka na bien papa. Mais likasu wana ndeki donc 0 kaka pongi il faut katana 0 donc tom ka 0 juste ngana la souche papa. Non la soute ti tongo na kola na ozo pongi te pongi na ngeza ka na kati cimetière na kati zamba na ba mai omona mai tala mai muzindonga na kati mai donc omona batu mo ya bien te eleki ko musanga nesi bouger na mutu. Mais tu vois généralement batu mso ba beta lisolo ba bi que ceux qui au loti makambo mabe to bandoto moko zo mona ezo se répéter na kati na yo. Il y a certaines personnes ceux qui muto lamuki na vie normale boy a sentir pena que en tout cas nzoto nanga e uti soit na bitumba soit makambo alota ki a sentir impact nango na kibomoto boy yo ceux qui lamuki wana o se sentir ndenge par exemple que ba la non na zamba tango surtout que lamuki ozo ko sentir pe que oza pena muto uti na zamba to oza no ka normal na sentir pena na menace. Na senti pe na uti sika mabe. Non senti pe no mo na nzoto so ba landa nga nzoto mo na ko lam kan nzoto ko lemba nesi ba beti yo. Triste histoire, mesdames et messieurs, Bandeko Bozo, un épisode sur Nouvelle Tendance Télévision. Comme je vous avais annoncé que nous avons certainement besoin, il y a bah situation où vous allez traverser qui pourra aussi être bénéfique et pas Bandeko belé surtout et aider Bandeko Bozo se retrouver dans la même situation. Là, nous avons une histoire où déjà Momoni Mama Zali ko relater biso awa une femme commerçante ou te va noter kana na wenza selembao. Comment est-ce qu'on a koteka mwana mbongo ya mukie aoteka ndembi après kota na ndembi wana abando sala likelemba na baninga na kati ya wenze moko a proposé amoni ke par rapport ya poids na ye na commerce au sala ezali ko correspondre te et voilà pourquoi est-ce qu'il y a ABC qui noté on a préféré au long na commerce au sala bo ya promettre avec que non après likelemba to sala ka lokwa na likelemba valia ka 1500 par année. Alors, une fois dans une bongo, na meka ko changer commerce. Une année après temps dans une bongo na y a commerce, ne a ko changer, y a likilemba a ko kota siko na commerce ya ballon, ko kata ballon de la tombola, ani côté ka et na tombola abanda ko se retrouver té. Ce qui a sombi ballon il y a $150, azo gagné kaka $10 de plus. Voilà, merci pour l'illustration
wenze ya Selimbao na Bumbu. Yango besoin na ba réalité le kanakati ya ba wenze. Et après elle s'est décidée à l'hôpital. Azonge pas moutaper ça qui est conseil. Abi mes camarades talanga mam nazo mona me nazo gagner karaté. Et camarade na yebse me abani ko kama comment est-ce qu'ils ont gagné tenengeni? C'est par là donc on a keneka likolo ya histoire wana, c'est par là qu'il se décide à orienter muninga na ye. À orienter ndengeni. No kena wenze mutuna mutazana nenga kotelaka. Na ba faire mutuna mutazana nenga tamolaka. Il y a certaines personnes qui travaillent na molimo mosantu, ezaba ndeko mso travailler na molimo mosantu te, mutuna mutazana ba appartenance na ye. Alors, ndeko na biso atikala kozala constante na position na ye. Aye ko ni ma position ya muninga influencer. C'est par là que ba yaki ko confier likaso. Apesi likaso abi likaso oyo tiaka ngo na saki me mutamo na ngote. Likaso ndeko batela mbongo. Likas ondeko banda ko multiplier ko benda batumbongo. Et effectivement, elle-même elle témoigne que akoma ki kozwa mbongo. Na kote ka bwazali ko se retrouver azo gagner na mbongo. Mais ceux qui kaka akomi et donc 1 mois après kozwa likas wana, donc ceux qui komi kaka 0 heure. Ezana ndoto, so aloti kaka ndoto wana azana kati ya zamba, bazo lande azokima, so aloti ndoto azana kati ya cimetière ya Skimbantseke, azoteka misuni kuna. Donc, ce qui a sisi ndoto wana il faut alamuka. Pongi kimie et akofanda bongo titongo. Akomi kosala surménage dans la journée moya tambo la subi exact à ça senti que non charge za mingi na kati ya mutu. Et voilà pourquoi est-ce que nous appelons na bisa ibango ki ba wanda ko défiler bango mo po ba meka peto partager na bango to yeba e banda ki ndenge nini azwa ki ngo ndenge nini pe isuka ki ndenge nini. Ceux qui biso to zana makoki ya ko proposer piste de solution to sala yango. O biso to kokate to kopesa na bato baza na habilitation na baza habilité ya kosunga mutu par rapport ya eloko akutani na yango. Mama na biso nanga quand même tozonga mwa muke na lisolo na yo. Situation onyo soto okutani na yango. Et ça osali combien de temps na kati ya situation oyo? Depuis 5 ans papa. Donc 5 ans de zalaka 0 heure pongi katani ozala 5 ans na nyoko makasi papa na nyoko ma 5 ans la raté. Est-ce que vous attend quand même ya okende koluka maman wana polo quand même parce que effectivement yé mutapi saki olikaso wana oluka taye comme ça à partir na o soit tozongisela elikaso na ye o soit opposer sous ba question nini oki kosala par rapport ya ka ozo kutana. Papa na luka ye kana wenji sika to bano teka asusu te. Na luka ye ba position nyonso papa teka asusu te papa. Nda kupela kwa tono kutana na wenji nda kupela na yebite. Na tuna pe batu ba yibisena ke ba yibinda kumite. Tono kutana na wenji. Mais à travers cette émission, je pense quand même que bah ezana bande komso ala na biso, tout ça quand même très suivi. Bah ok peut-être cause la ba monio, so ba reconnaître kombo nani et puis maman oyo place mutape ça ko nani kombo neza nani ko waye. Pesa ngai likazi wana komone lina Selukembi Matondo. Na wenza Selembao. Ye mtapesa ngali likazi wana. En tout cas mutu nyonso komona mama Lina Selukembi Matondo na wenza Selembao. Na vanda na cité verte. Aya oluka ngai efiske mamana aya kozwa biloko na ye. Aya kozwa likazi, aya pena. Na vanda na cité verte. Koteka langeza la ana wenza Selembao. Mama Lina Matondo Selukembi. Ye mtapesa ngali likazi wana. Mais likazi wana est-ce que oki kotika yango te quand même on se débarrasser na yango? Papa tana suna peso likazi wana to nozonga ndako. No kutaka likazi. Okuta mo mimi wapi na kati ya saki to kaka na saki na ngaisika na bomba papa ipa musuki kaka na saki. Donc atana tikeli yo ngole no kinanda likazi kaka. Ce qui est bizarre ezo bitu na mi poser question ya koyeba est-ce que les solo au tika la ta ko partager na moto mon côté ameka quand même ko koyeba marambozo parce que c'est horrible hein. Marambo oyo traverser nga je me demande ni ko sala ko to soki 5 ans sur 3 ans na les solo na magamba boyo obomba onga yo moko. C'est ka papa. Na souffrir makasti na ye awa. C'est que nazoni oko 5 eleke belé. Na nazana bala na ngai. Lelo so mona ke fonga kuna kuti likazu papa no sande ni. Likazu nde memelinga ba problème papa.
Donc, oza condamné faux à la ranango kaka. Nalala lango wana mutu. Nasobanga soka mwana fongo libwa moni likazo. Et ça ne finit pas bana ngai 5 ans. Na betela mutu ti on ye na awa. Bozo la solution papa. Ou bien na peso likazo ngo tika na papa. Non. Maman. Papa nga pa odole bisanga papa na pesa. Biso yoka logique émission zabwe. Maman. Biso tozali ko yamba bino pour que ceux qui likambo zali to transmettre pas oza concerné azo. Mais biso tozo raté mikumba déjà yo mo 5 ans ozo bunda na maman. Tebite to ça na ngone. Bisanga papa bana papa. Zwa pa odo papa na tiyo likazo. Na zo saki na tiyo likazo. To ki ko sunga yo, to ki ko sunga to sala boye. To lancer message na o azali concerné na lisolo oyo makambo oyo ya likaso. Mama Matsanga, so nani? Mama Lina Selukembi. Mama Lina Selukembi, mukolo likasu oyo. Aye ba ceux qu'on reconnaître maman aleki na nouvelle tendance télévision a na vérité et réalité. Oui ba na ko contacter biso à travers ba numéro ezali affiché wa pour que okuta na ndeko aye ba ko se dépouiller. Donc azali ko reconnaître qu'azali ko soit mis solo. Mais quand même, vie na yende est commis en danger. Et encore plus grave, c'est que azana bana na ye. Azobo ya bana ba ya okuta na kati ya likambo habité, ikuba osuki la wapi. Mais tant on va ndaye ko pesa o eloko, a sauté que un jour oki ko ezana ba répercussion mo ba be na vie na. Ebise lote papa so ebise nga na simbate. Nga na zwata betela nga lisolo mo wote mabe pona likazo wana. Nebikande ba Kongo ba mama ba Kongo ba tsaka ba pipi ba muwa yo nga pe na tsaki. Ebete ko komelanga boye papa. Ebate bo sunganga papa ne pambate abo bo sunganga yi. Sunganga papa pardon ke na likazo tena tika ngo awa. Tikela yo papa pardon sunganga yi. Bana. Triste réalité. Je me demande toujours vivre na kati makambo mais makambo ezebeli. Mokili ezana ba makambo ebele. Moi ça m'étonne. Kizana bandeko mususu azoteka ti azoteka place wana po ateka il faut s'appuyer sur quelque chose au moment où biso toyebi ke soki osambeli kaka nzambe esili ye mutu azoloba ki akopambola nzela na yo kokende na kozonga ye mutu alobi ke soki osengi akopesa. Mais je me demande pourquoi encore que le kasusu s'appuyer sur quelque chose pour aider yo. C'est comme si ozoluka ke nzambe o faciliter nzambe tâche alors que nzambe basungaka ete. Alors maman, est-ce que ozwa ki temps ya kokende ba église quand même ebele? Parce que bango va son abisso. Le monde des esprits, il faut un esprit supérieur pour maîtriser yango. Likambo okofana nango jusqu'à quand? Parce qu'il y a plusieurs églises, babisi keza ebele ou soit ba membre de famille, disposition ni nozo linga quand même ozwa pour qu'on se débarrasser na likambo. L'église na okasoni kokata. Usaba sala nzambe na kindolo ba biloko na belikazo wana ebimsanga ndesi na kota bandoko banganga. L'église, surtout l'église, n'a pas poste, n'a aucun détail. On a bomba en kaka. On a moni 5 leki. Et on a eu beaucoup de vino. Et denga papa. Et denga yi. N'a kono moi si bana. Et denga papa. Et denga botika nga ite papa. So tikinga no kende wapi 5 zebele. Na so apongi te na munetani na so sila. Na so apongi te papa. Bon, ça qui sont les tiki mwana simbi. Nine komela mwana. Dona komata na suka na douche na saki na ngaka. Nazo banga kalikazo wana papa. Nazo banga na famille on expliquer na ba mona na côté de bansela mabe. Mais ngai biso quand même za biso église. Je pense que bien dans le baki na début émission, dans le bango toujours que biso sungaka moto na ko proposer ba piste des solutions. Je pense que pour na likambo na yo ndongo lobi na moyen awa kutukuti que la biso mikumba na ezali. No ke no wa papa. Non parce que non. Non. Voilà qui aussi maté parce que na journaliste kaka. Je me limite par là et il y a pas out aux monde plateau ezali. Bisika to koki ko bomba. Soki likaso to sac na yo ah ezali. Mais na koki ko proposer yo piste moko de solution. Na koki ko inviter peut-être soit un serviteur de Dieu ou koki ko aider yo. To tient en contact na ye a koki ko orienter yo pour eba nini na ko se débarrasser na likambo zali ko déranger yo. Mais je voudrais quand même autant la sous caméra pour na tina na ko lancer message na
maman oyo yo yebi apesaki yo likasu yeso ki azali na wenze wana to na wenze mususu ayeba quand même que besoin na ye ezali surtout na urgence parce que sengeli o se débarrasser na oyo yo zana yango. Mama Line Selukembi esiko zali mama tondo tekolo na wenza selemba biso mibale esiko zali ya ko zali kazu na yo ya ko zwango ponga na banda kimia na lala lisusu ti na lala lisusu te ko raisonner kaka yo zali kazu no pa mama yo zali kazu na yo ya ka parole mama Line Selukembi ya oluka na wenza selemba una tikala kana wenza selemba utilelo oyo zali kazu na yo na tikala kimia Pardon de ko nange siko zo landa ngai so landinga na TV oyo na chaîne yaka yo zali kazu. C'est vraiment triste. Merci pour ces images parce que je pense que comprenez quand même ça fait très mal hein. Les histoires ils dérangent et les autres dérangés tout. Vraiment je pense que tout ça là est fort, tout orienté maman parce que non la pasteur ce qui est difficile déjà non on va pour tout qui dans jouer place na yo pour la délivrance parce que madame oyo likambo il faut moto ou appeler ça qui est moronde à s'en charger na yango. Mais ce qui est important après émission na ko pesa yo numéro de contact au côté en contact na serviteur de Dieu ou à orienter yo mais lorsque vous retrouvez solution alors en tout cas toutes les portes sont grandement ouvertes toyamba bino lisusu bokoya na plateau parce que biso moyen to tikala na charge ya ça to likasu ezati ngana pasteur te nazaka juste journaliste présentateur ya émission. Je pense que toujours kende na suka mais le message ezali ya ko adresser plus na ndeko na biso maman na biso azali cité na kati ya lisolo oyo vraiment de faire un effort ya kokutana ndeko na mwasi pour que oyeba quand même ko longola ko dépouiller na charge oyo aza na yango. En tout cas maman courage et puis ezala paye leçon pour na bandeko bazolanda biso bandeko sala commerce bandeko bozozala toujours ba kozo ba proposition ya baninga avant de faire quoi que ce soit il faut aura temps ya ko réfléchir so komoni que conséquences vous ala mabe kokota na yango te parce que lelo ndeko na biso mwasi azali ko subir eza yemonda zo mona yango misusu bazate yemoni mtazo vivre makambo wana. Je pense que ezalaki temps malamu ya kolekisa na yo na éviter ce qui likambo susu ya koloba na baninga na yo to bandeko na yo na kati ya wenze ezali to na yemo kaka mama moto zali ko betela sete pour que aya kozwa sac na to likaso na yo ekamela kama lina ya osoka kazu na ye bilanda la deza mabeso na landa ki ete nyoso ndepe na kutano wote eza pona landa ki na yoka ki papa eza numéro musala nzaba bondela pona ngai ne pesa likasu papa ono zano ka kolobani yango na papa na. Merci beaucoup. Je pense que après émission awa nazo pesa yo numéro de contact. Comprenez que c'est tout à fait normal qu'il y ait émission et sous qu'on a attitude parce que quand il fait noir chez le voisin on ne se réjouit pas. Ezali ka moto ebité nini azomona na butu nini azali ko traverser tozo kaka ndenge ya beti solo mais sur le plan pratique to yebité au nini azo vivre na butu. Un grand merci à toute l'équipe où ezala qui ko accompagner biso, merci na Gédéon, merci na Jordan, merci na Corneille, merci na bandeko tout au bazui libakwa kolanda biso. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Portez-vous bien. Merci également à Paul. Alors tokutani prochainement. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati
sobo melika moko déjà oka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozoloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça des jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.